nango ke batamongo basungaka ya nana efie me ayo eleki nana efie asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga baboti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone troe na planète nana efie bosabone troe na planète nana efie bosabone troe alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge tozo développer to lia pete na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille TV, s'abonner ça va bien, ça va te coûter rien quoi, vous s'abonner car au moins il va perdre l'autre, on sait pas. Éternel. Na balandi na ngana so obolandaka émission ya Benedict Ilonga babi Benedict Ilonga yé en personne. Ah boyinga sali mokina ba chasser dans le bon quoi. To s'abonner na planète nana efie. Babi planète nana efie nde ya ngonde makambu. Ya ngonde za G. Babi toza na maman pasteur moko boss nanga mama nana efie na peso ba mbote eskozali mama nanga nana efie ona linga mingi le lisolo ezali bo tozo beta ezali lisolo beta ma na kati na église pande konanga nga yela bino ka masolo iben ilonga yela bino ka toujours masolo le lisolo ezali boye histoire vraie et salami na kati na église histoire vraie balandi obozo landanga partout dans le monde entier au bozo landanga et ça nous sommes salami na kati église ndenge zalaka na kati église ba certes prière na biso na kati église to sambela après simanango prière et aussi là c'est comme na suka balandi na ngai bo fongola vraiment mato na bino boyoka bien babi Benedict Ilonga abetela bino toujours masolo moko ya bien oyo salaka bino pe epesa bino mo toli moko ya bien makasi na ba foyer na bino bandeko basiana tomba sisi église ndeza la kata ba réunion nde etikala o batikali bafandi de bazo solo la bazo beta ma solo na bango o kuna suko bilenge basi mo bazaki mibale moko akoti na kati ya douche akiko se soulager mususu pe akoti mama bandeko na ngai bo yoka lisolo somo oza histoire vraie on a eu Sabino et après tant moko na bakoti na kati ya douche mususu asa loko ba semblant ndeti ko ko bongsa mo longi okuna se ba semblant njoka nde bango mibale baza balele ba ser wana mibale baza balele bango mibale mwasi na mwasi basanga na nzoto mais na kati wa église ba bimi vraiment église bah si l'ici peut passer à TIP bien ah si l'ici peut prière bien na kati église à mon abon bah serment Dieu quand les banda bah bêta na bango mosi na mosi tala vraiment les cambo ça ma oh mingi na kati na église mbala sima na bête la rabino li solo moko boye oh salamaki à papa bah pasteur na kati na église nenge ba pasteur ba osala ba buzoba na kati église ba pasteur ba komi ko luka ko bimana ba jeune fille na ba jeune garçon na kati na église ba kambo osala ma tellement ebelé na kati na église et après ba sœur wana ba bandi ko sala ba caresse na bango na kati ya douche na église ba sala ba caresse ba mi balé okuna simbi muninga ba o bandi ko simba na vraiment na nzoto bazo caresse na muninga na mwasi Nzambe pas là la raté na ser ko sa ba caresse wana bouf ser wana ndenga sa muninga ne caresse abwa ka misu boy
caméra na kati ya douche wana ezozwa bango image nyonso bande konanga na kolakisa image ya ba sœur wana bomona ngo eza histoire vraie ba sœur wana na kati ya douche vraiment ko bazo simba na ndiena muninga na zo simba bazo ça va ba caresse vraiment makasi la boire kaka misu batali caméra me zwa bango na ngonga na pe frère moko azaki na kati na bureau siko image na frère na amoni yango mbama na nyeso bazo sala frère na azo zwa bango mbama ko sur place bien aimé te habité ce qui te comme suka wapi to landina nga frère wana akangi bango na kati ya douche amon azui vraiment bango ndenge bakotelaki ndenge babandi ko sala ba caresse na bango ndenge babandi ko pesa na ba bisou na kati église en Nzambe. Pourquoi beaucoup moza église en Nzambe na ndenge moko maseki balandi nanga bandi ko pe ba pasteur o bolandaka émission na ngai. Pourquoi bozo sakana na bakambu ya Nzambe na kati na l'église bino ba sœur ce kozalele kendo kosala ki lesbien no libanda okosa ki lesbien no te na kati église en Nzambe ozo mndeko no mwasi bandi ko se ba caresse na kati église. Pourquoi bozo sala bobo fingisa ba pasteur o bazo te ya bino liloba Nzambe pasteur abato bimisi souffle na ye agangi lobi akei bino ndoko ne ma beza na kati vraiment yango vraiment balandi bozo landanga non na pesa no conseil na bino bana basi oleo bokoma komi komisa bana mibali. Pourquoi yo mwaso ndima komi komisa mwana mobali ozo gagner nini ozo luka pe nini ozo luka no nini poke ndoko banda kozwa muningo no mwaso komisa ye mwasi na yo soko moni souffrance moko o yeli yo to mobali aye ko salo mama be moko boye luka longa Nzambe to luka basala Nzambe ba kende ko prier pour no ba pesa moi kimé na mutema to kende luka ta mama mo ba pesa ta moi conseil so mobala boye ngelo batoza décision o koma kolinga muninga na mwasi o koma pe koma buzo bana fa suka na ngo libanda bo mema ona kati ya temple Nzambe ezala raté baninga na nga pe bande konanga ezala raté bozo fingisa ba passer bazo te ya bino liloba Nzambe ba passer batu bazo te ya bino akolala vraiment na ndako na lali nsusu azo gêner pona yo to quand azo gêner pa mutama sumo azo sama bebele oye baten samba peki li sumo eza makasi li sumo ya makasi o muninga mwasa zo bimana muninga na ye ya mabe onzamba linga te li sumo onzamba limbisa te yango wana muninga mobali azo kendo bimana muninga ne mobali jamais bande kunanga toloba ndenge nini bolanda kuta biema onde na lati bote pa nazana na kanda surtout makambo ngani neza bona linga baje to sala ngo musika mais to sala baje na kati église en Nzambe te na kati église bo moni bino ba saint libanda boye boke na bino ko sala buzoba na kati ya na en plus mais boko sala ngo libanda boko sala ngo na kati église en Nzambe te to komi ko fingisa komba Nzambe nyonso bande konanga bo fingisa komba Nzambe boloba na ba n'importe quoi au moins mutu sa vandi ba musane ka kotonga pasteur na ye o kotonga pasteur apo asali onini o ko finga pasteur na yo pa pasteur na yo asala onini yango bandeko bozwa mo conseil na nga oyo mukie na lobi na nge belete mais o mukie na lobi eloba me belé makasi yo na pesi merci non na ba oyo balandaka émission na nga na pesi merci vraiment na ba o balanda émission na nga ba benganga allo bene tala na ba remarque na bino na ba conseil na bino et danga kolisa nga isu na musala ngai yango bo continuer ka ko benga ben anazala ne fierté ben anazala ne fierté ben ana solo la na bien akuna mutu nyonso limero na nga na o bozo mona on eza limero na nga WhatsApp komela nga to solo la nazalit apona bino azana ba problème na ye abenginga ayebisinga soki o paza makambo ayebisinga te bene o to solo la talo betali solo na nga so ndenge nini azana ba histoire na ye azana ba histoire na ye abenginga alo bene naza problème mobo histoire na ngeza boza boy o bengingo yebisinga na koleka kande ko bongo na nga na ba media na banda kuna bino na koleka na betali solo pe ekokende bien yango bandeko yebeza na ndeko na mwasi aza lele lukano no pese conseil
Avant on aussi ça non ma solo nanga vraiment na profiteur repesa mbote nanga na ser nanga igeti babi igeti moi si kitoko leti samawete motema papa Girbo yes ah boy leti sa sali mokili na ye papa Yves babi papa Yves motema mama Blanche babi mama Blanche moi sa pembe na bossa na boss nanga osalanga pona zala à partir à Brazzaville pe Point Nord babi moi na poto tongo pe soso mobala pembe okimisa bangungi na ndaku babi boss ngasibungu alert sosa mambu babi yende makambu na bossa ni te na oyanga na ba oyanga ona linga mingi lokwa Roger François Matanuzola mwana ya poto solo pe okanga basona France nyoso dans les bons na pesi mbote nanga na grand caméraman yo mwana melela ke soyi les grands caméramans babi Chilo production maman na ngai mama Vic Mabiala babi Vic mama pembe mama so linga pese loko pese la yo ye oya yeza na mbebo e batama nango musika te yango balandi o bozo landanga magi na bwaki nanga mabanga na linga bino nyoso mingi na pesi bino bambote na linga bino vraiment t'aimer trop parce que pa bino pe bolinganga mingi yango bo pardon bino ba salanza bino ba pasteur bo excuser nga nano apo na biyema nanga bo excuser vraiment pasteur o landanga landa kaliloba nanga parce que bote ya ba sœur na bino batika mabe na kati ya ba église ki ndumba ezo sala ma mingi na kati na ba église mabe mingi ezo uta wapi na kati na ba église siko ingela so bote ya biso bien te bote biso bien te takandisi ba sœur wana ba silisi makambu bazo kende ko sala kilele na ba pe ba mutu na kati na église si ma ba sœur na lobi pe ba yo te yanga na ndeka na moni image na bango na boya bango ata église bon na kota te po bino na ba sœur boza na kati église bo sala mabe si ma yo te yanga na bongo la mutema nanga na bongo la mutema te faut changer. Faut changer taka auto betaka lisolo ya pasteur ye moko comme bima na ba frère na kati église siko ye bisanga. Pasteur a comme ici ba frère église ba PD. Après ce que ba sœur ba zuli susu ba ko ba lesbienne wapi na kati église ba kangi ba sœur na wapi na kati na église. Ya faut besoin exemple ma pasteur lokola maman nana et fille. Maman nana et fille maman pasteur malamu maman pasteur moko ya bien. Bon exemple le quoi yé pe exemple le quoi maman Elise na Canada maman pasteur. Famille qui tata talaka moi sa pasteur. Yé moko papa qui tata boza no exemple no ba pasteur bongo le quoi pasteur nanga ona linga mingi babi pasteur nanga apesa nga ba conseil lokola pasteur Gilles Baraka babi pour wana vraiment pasteur nanga o azali oyo ate yanga so mona bungi nzela zong sanga tout droit ya balandi nanga bobenga so bo moni moyo za conseil bien te pa nanga bobenga mama na na fille apesa bino conseil botika bande konanga botika ko bimana muninga no mwasi o sa o bota te yo dimina na vie na yo bota te nzamba tindo na mokilo yo po bota atindo po bala me yo komo bimana de kona mwasi soko ko bimana de kona mwasi ozwa nini solution nango ya malonga oyo kozwa o gagner nini netinga ilonga na lingana na bota na lingana na bala na lingana za na ndaku nanga na bana nanga na mobali nanga na kondi matin na dinaza na fille moko boye to banda ko vivre anga na ye oye baza lisumu ya lisumu ya balandi nanga babi o azana matoya koyoka ayoka o azana motema ko bomba abomba o pa lingi koyoka te azela ngonga suka tango ebelema yende nzambe ndenge ako juger na mokola suka to ko lobanini po déjà o esenga kina lobana lobinanga bolinganga nenga linga bino bo pesanga ba conseil et salanga moi bien mbote kaka pe bino nyoso ndena linga bino ba mbote na bino pe ba bonjour pe ba bonsoir na bino na pesi bino vraiment na motema nanga bo moko kaka ndena linga bino me bobenga botala ka émission nga pamba te me bo s'abonner na Planète Nana et Fille pe na linga bino ba gros bisous bye. Ango ke batamongo ba sunga kaya na na e fille me ayo eleki
Nana efia sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga baboti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bosabone trona. Bosabone troe. Na planète Nana Efi. Bosabone troe. Na planète Nana Efi. Bosabone troe. Alors, merci bino ki bandi konanga, bosabone na planète Nana Efi. Vraiment, ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment, bosabone. So bomoni kaka tolia peta na kati, c'est qui fait ya mo base. Donc, on a beaucoup de bosabone, bola na ndenge tozo développer, tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage, yopé base. Vraiment, na lingi bino trop. Vraiment, merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Motoswag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et filles, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là il va perdre l'autre. On sait pas. Éternel.